Bienvenue sur Masolo ya Jonas Omoni Nenge Komami, dernière vidéo, ok, Togota la ba capture o eutina bon, moko ya ba vidéo anezali dernière vidéo ya Alexandra, ok, avant Abunga. Alors Sapatu moko ezali retrouvé, père ya Sapatu ezalaki retrouvé na île wana na plage wana et jusque là confirmation ezali nanu te que ezali sapatu ya Alexandra. Alors mingi na kati ya épisode oyo donc soko ozalaka play okopartage video oyo otinda yango epai ya mutu nyonso oyo oyebi ke akosepela ayeba étape oyo niveau ya enquête ekomi, ok. Les amis de Matondo en direct de Canada akei na chaîne ya télévision kuna na chaîne ya télévision balakisi bango ba capture d'écran ya vidéo ya Alexandre tango akomi na île wana, droit d'entrée ezalaka na île et droit d'entrée ezali $2 azalaki ye moko et heure pe ezalaki à peu près donc heure ezali cohérent na heure oyo le monsieur colloque apesaki, donc le monsieur atikaki effectivement kuna ba vidéo ezali kolakisa une dame ye moko et c'est ça, voilà. Alors étape oyo lisolo oyo ekomi yango wana sorti ezali te, on sous-entend que azali nanu toujours na esika wana ou bien bon donc sorti eza te, vidéo ya sorti eza te, capture ya sorti eza te, donc c'est-à-dire abimaki te, ou bien bon a continuer na bateau, je ne sais pas, rencontre na ba inconnu naza kolobela yango après kotala ba vidéo oyo montant ya mbongo ezalaki combien, ok. Alors vidéo ya sortie ezali te, première vidéo eza pena un peu flou mais son eza bien, ok. Ba poser les amis de Matondo question, bon o retenir nini na passage na bango na chaîne ya télévision, ba capture euti na la police batindaki na chaîne ya télévision ebeti CT, la police ebeti CT na désinformation kopesa bato ba information ya lokuta, la police ezosepela nango te, babendi biso matoi na oyo ya Canada na babiso mosusu oyo toza mosika balingi désinformation te, ok. Voilà, alors bozotala bamakambo nyonso wana oyo nauti koloba na kati ya épisode oyo na kati wana tobimi eloko nini na motu ya oyo tokoki koretenir na makambo oyo bayebisi biso na kati kuna na TVA. En tout cas na ministre oyo toyoka mingi makambo police elobi désinformation baboyi mais tosali par na biso ya koya komona TV pour na koyebisa bango posa na biso et baza pe déjà au courant ba confirmer les biso que maloba ya colocataire alobaki akendai ko déposer na île de Quintin, c'est vrai, là on confirme parce que tout le monde même ba image ya photo ezali azofuta to moni no to mais eloko eza inquiétant na katwana eza obima na ye nde to monité donc ce qui a limité même la police a monité a participer na TV obimi wana te c'est kaza wapi azaka kuna. Voilà, lisola sapatu collègue moko abetaki yango déjà, collègue na ye oyo la police interviewaki ye pe abeti lisolo oyo ya sapatu na live ya tonton belge tozobanda avec yango et tokotala pena ba capture okomona Alexandre na kati, bon eza trop clair te omoni mais ozomona ye na kati ya épisode oyo ya masolo ya Jonas mingi partage otiki pe commentaire toyeba plus ou moins penser na yo surtout bato ya Canada. Je fais play lisolo sapatu version bon une dame alekaki version audio nano mais ba capture ezoya juste après ça. Merci, c'est la famille mon frère. Nalingina yo Kanana, elle a écrit quelque chose dans les commentaires comme si ensemble travailler, je sais pas quelque chose. Nana, est-ce que tu es là?
Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vis dans les commentaires, travailler ensemble ou amis, quelque chose t'as écrit comme ça. C'était quoi? Et c'est un peu des Oui, nouvelles. en fait, elle est étudiante à l'université de l'UQATR. Et donc, je ne peux pas, c'est Canada aussi, ok. Oui, je ne peux pas me prononcer sur ça parce qu'on est même dans le même groupe et autres. Je ne peux pas me prononcer sur ça parce que j'ai eu à parler avec la police. Ils m'ont posé quelques questions, donc j'ai répondu aussi. Donc, on m'a dit de ne pas me divulguer certaines informations concernant l'affaire. Mais je peux quand même dire ce qui a été divulgué sur les réseaux et sur le journal. Enfin, il y a une sondage qui a été retrouvée et apparemment c'est la sienne, mais c'est pas confirmé parce qu'il y a eu des plongeurs dans l'eau qui sont entrés pour voir un peu. Parce que où est-ce qu'on l'a déposé? Chez son colocataire. Jean-Luc, enfin, je veux pas citer tout le nom. Selon l'endroit où il a déposé, il y a un lac et juste à côté une forêt. Donc c'est là où on a retrouvé la sandale. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas parce que en ce moment c'est l'automne. Donc voilà. Il y a d'autres informations que je peux pas divulguer étant donné que c'est une consigne qu'on nous a donnée, mais c'est un peu ça. Voilà, siko ezali automne, bato baza kosala na réception, bazali wana parce que bato bakendeki. Donc, je ne pense pas que azalaki ye moko, ou bien bayambaka une ou deux personnes par jour, et puis batiepe bato wana po bafutisaka. Si c'était le cas, il a peut-être droit d'entrée au sombi ticket, je ne sais pas où, et voilà. Donc, mais bato baza na guichet. Baza koteka ba billet amoni ba droit d'entrée wana donc c'est un peu ça. Alors toke na étape ya botali ba capture voilà yango yo. Juste une dernière information. Vous avez aussi vu la vidéo de la mère qui dit quel message continue au téléphone. Sango batiki ye par exemple awa ye yo ntango azoya awa ye yo ntango azofuta mbongo na ye $2 na entrée ntango azofuta $2 na ye mpo akota na il awa ye yo aotambola ye moko awa ye yo akoti deja awa ye yo azotambola sikoyo ye moko na kati. Oh mon Dieu, sala eloko nzambe na bomoi. Mais donc le but de notre Voilà, alors chaussures oyo ba retrouve na bon Zamba, ok, Zamba na kati ya ile wana pembeni ya mai tout ça et Zamba parce que plage pe ezali pe kaka na esika yango ba retrouver sapato, ok, bon pourquoi pas sac, pourquoi pas mèche, plante ou accessoire mosusu oyo eza kopesa indication ke ekoki ezala ya ye. Donc yango balobi te babeti lisolo ya chaussure, sandale, tout ça. Alors sikoyo version chaussure, mais journaliste moto aza koloba bajournaliste bazwaki bacapture eutaki pa ya la police omoni, donc c'est ça. Quand les filles n'ont pas trouvé un corps, il n'y a rien. Moi, ce qu'on m'a dit, parce que là, on a reçu des informations, nous, on aurait retrouvé un soulier près de l'eau. Et la police m'a dit, il y a un soulier qui a été retrouvé. Il est en analyse pour savoir s'il lui appartenait ou pas. Les souliers, vous avez la photo? Non, moi, j'ai entendu ça sur TikTok à faire des chaussures, là, mais on n'était pas... Bon, on n'est pas certaine. Parce que les policiers sont venus ce matin, nous, on les a filmés à l'île Saint-Quentin, ils faisaient des recherches, ils ont fouillé dans les bateaux, ils ont fouillé dans les hangars, les bateaux, donc ils continuent d'être actifs. C'est pas caché dans un bateau, dans un hangar, ils ont fait le tour de ça. Voilà, la police eza kosala musala, hélicoptère natangaki lisolo ya hélicoptère, ba plongeur natangaki lisolo ke bato badindaki na mai pona koluka ye. Jusque là azali nanu retrouvé te. OK? Alors droit d'entrée ezalaka $2 pona kokota na ile wana. Afutaki $2 na ye, akotaki à l'intérieur bamonaki ye moko. À l'entrée, à l'extérieur, azalaki pe ye moko. Alors ça c'est du nouveau, c'est très important qu'on partage yango avec d'autres personnes, surtout batu ya Canada,
bayeba plus ou moins détail mususu ya sika oyo ebakisami concernant dossier oyo nalobi te qu'il faut tindela kaka mutu so aza na Canada mutu ya partout oyo donc patriote ok nyonso okoki otindela ye video oyo mais mingi bacommentaire mpe mpona kobakisela biso mayele omoni biso moko donc toza limité alors droit d'entrée ezalaka $2 afutaki $2 na ye akoti une vidéo encore il y a ma capture. On ouvre tous nos bulletins avec ça, là, donc. Puis on est en nombre aussi au national à 17h. Ça, c'est les dernières images qu'on a eues d'Alexandra. Ça a été publié. Il y a un communiqué de la police qui est sorti. La vidéo. Alors, c'est la vidéo à l'île Saint-Quentin. Là, on la voit arriver. Après ça, elle paie à la guérite. Semble-t-il, ça coûte $2 là, entrer sur le site. Puis après ça, elle est seule, puis elle s'en va marcher vers le boisé. Ah ouais, toute seule? Oui, elle est toute seule. Ça, ce sont les images que la police. Ça, c'est les images de la police ont eu de l'île Saint-Quentin des caméras. Oui, l'entrée. L'entrée, la directrice me disait que ça coûte $2 si on l'entrée, c'est payant. Ça, c'est... Puis là, on nous dit donc des prises de vue prises entre 16h11 et 16h14. Puis qu'elle était seule. Mais je peux vous laisser le communiquer, moi je l'ai parcouru. Mais on peut voir la vidéo. Donner ça aussi. Ça, c'est quand elle est arrivée. Oui, quand elle est arrivée. Vous voyez, vous avez les heures 16h11, 16h11 32, 16h11 59, 16h14 elle dit. Mais il n'y a pas de vidéo de la sortie. Ben nous, non. Non, ok. Et c'est là où... Voilà. Alors, colloque, oya mobali, information à pesaki, ezali cohérent. Ok? Est-ce que ezali na information mususu oya yebaki, mais yango alobite, bon, moko oya lobi, ezali, bon, correct, mais cohérent. Ok? Voilà. Cohérent parce que continuité ezali. Makambo alobi, bon, donc, EDP, banda kotala ba caméra, ba moni pe. Bamoni yepe kuna. Omoni, donc, c'est ça. Ceux qui repèrent ezalaki te, bon, bakoluga partout na Canada. Omona ke, eko compliqué équation. Après ça, il y a quand même au moins repère. Alors, mbongo, ezalaki combien? Montant mbongo, je ne pense pas que ezali objet, il y a kobunga na ye, parce que, bon, autaki nanda. Ah, ouais, ça aussi, tout ça l'information, on a été sur autaki nandaku, sur autaki nanu, ko retirer mbongo, banini, blo moa bongo donc. Oza ko luka ko retirer mbongo, na Congo batu baza vigilant, mais na nenga poto, bon, talape, sur batu baza moa ebele, moa nini, donc, ko retirer no anate, ozeli muke, ok, après. Tout comme pe keneke pena avant, mutaliboso. Omoni, babiloko wana pe ekoki éviter mutu alanda yo et des histoires comme ça. Donc ça c'est zali point moko ya mbongo. Donc c'est très important. Alors contact avec ba inconnu. Bon, so mona mutu ka na photo, ouais, traité inconnu. Omoni, vidéo ça révèle un peu plus. Donc, contact na muto muna e kaka na photo, je trouve que c'est pas suffisant. Vidéo, en il faut aloba. C'est très, très, très important. Donc, voilà. Biso nyonso na yi a communiquer avec ba inconnu, mais na statut na ngai, na nenga lelo, vi moi ba te belé o basala nga confiance, na kozala na contact na inconnu te parce que, voilà. Donc, en cas de problème, inconnu, donc ami batelite balba na lingala mutu abatami alokio mayele omoni donc inconnu moyen o inclure ye na ba explication ba nini tout ça en cas de problème exact. Alors avant bokoma wana peut-être oza même pas na temps ya explication ngo soki eza yo moko mutu ozali victime. Alors avant koma bongo donc landa kodo na utuko bakisa lelo yo donc muto mona na vidéo te azoloba aza inconnu omoni donc bon ba vidéo ko keza la triquer ba nini tout ça mais au moins ça c'est un peu plus que photo exacte que ba vidéo avec ba lunette ba chapeau ba mambele bele non ninge benozo mona ngabo. OK, c'est très important to benda bino
matoi, surtout babiso batu bilonge yebana. Contact avec inconnu, Masolo Jonas alobi, non, non, non. Ok, bon, ezaka qu'il faut beaucoup de temps, mais communication avec inconnu, il faut un contexte moko boy, au bengi service clientèle, au vérifier le numéro que nazo benga immigration, nazo benga hôpital, nazo benga donc entreprise ya communication, ou bien bango soki ba bengi ezalaka boy, ezana ba détail moko boy ya koyeba ke o ezali vrai appel, o ezali faux appel, il faut kotangisa bino ba biloko wana nyonso pe to banda ko inclure yango pe na ba épisode ya ba masolo to betela bino comme ça et ko aider na cas ya danger. OK, pour l'instant je me limite ici. Merci na yo mutu oyo o tindeli muninga vidéo parce que ezali na ba détail ya sika concernant Alexandre. Donc dernier lieu na ye jusque-là, avec preuve, il y a ma capture, ezali, bon, na île de Quétin, ok, Saint-Quétin, na Canada, kuna, non loin de Trois-Rivières. Distance, il y a combien de kilomètres? Bon, plus ou moins 4 kilomètres. Et voilà, en voiture, 9 minutes. En vélo 12 minutes pour na kokoma wana et à pied bon yango ezalité donc c'est un peu ça bato babungaka na Canada et belé hein, mais plus ou moins 10 000 personnes par mois et baka oyo ba déclarer que mutu abungi mais 9 998 cas pour la plupart des fois. Donc, en général, la moyenne, 2%, 2 personnes, kakande, bamona na raté. Na lobaki on a épisode mususu, on a salagi avant oyo. Alors, so ba matière mususu, bakisami, nako, sala épisode mususu, oyo, eko couvrir ba matière wana. Na partage. Merci beaucoup. Bye bye.